Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps t'as des rechutes. Alina kana bonela kailo kola bébé ya moi. Et qu'il a monena pesa kinga ngumia suaye teo. Parce que nzoto na ye pete lo kola na malema. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour et bonsoir Balandino surtout au Boza Kolanda Biso sur Diamant Noir TV. Bon dimanche peuple congolais pe kimia na mabota na bino surtout na bino nyo surtout bandeko oyo bozali na este ya mboka esika wapi o Kagame et M23 baza kosala ba massacre. Donc mbote na bino nyo surtout bandeko tozali na invité na biso major oyo toyebi malamu na kati ya Diamant Noir TV major Ngbanda oyo akopanzela biso lelo maye ya somo oyo ezoleka na mboka pe o etali spiritualité ya mboka na biso surtout. Bonjour major Ngbanda et bon dimanche na yo. Mbote Maman Gisèle, bon dimanche na yo. Mbote na balandi banson ya Diamant Noir TV. Mapamboli nzambe oya kirali likolo na sera biloko biso apambola bino. Merci mingi Maman Gisèle pour l'opportunité au Singapour ete na pesa contribution na ngai na sur l'aspect spirituel pour na makambo mboka na biso. Toyambi yo lelo lisusu po o manyolela biso donc tolinga to barapenda penda o manyolela biso maye o ezoleka surtout na mboka et aussi la spiritualité parce que esengeli na biso kosola nyonso to na yango ezosala Congo mobimba poto yeba peuple congolais balandi Diamant Noir TV soko koti na émission o koti na kati ya émission eloka liboso toyebi ndenge ezalaka o bolinga biso de partout ezaka j'aime ezo protéger émission surtout na YouTube j'aime na yonde ezo salake émission ezala protéger bandeko mususu bazwa pe information ezo senga kaka j'aime na yonde lo to senga bino soko koti na kati na biso otela biso penda yango ebele olobi santé eza malamu dimanche ezoleka malamu na moi makasi ezali vraiment santé ezali bien kasi Congo ezana bokono nango ezoko koba mato mabiso ezana mboka na biso tolingaka totuna mingi yo poza mayele mingi penda major Ngbanda nakomona oyo lelo nyonso oyo to banda yango mbala moko secrétaire d'état américain lelo alobi ko banda na RDC ndenge utaki pe ko kende na ye kosukisa na Rwanda surtout concernant likambu oyo tozali na yango likambu ya Kagame et M23 ozomona position ya ba américain ndenge nini vis-à-vis ya RDC na Rwanda to banda mbala moko major poto lala. Merci mingi Maman Gisèle pour na mutuna moyo na kanisi na kokundela balandi ya Diamant Noir TV que zale loko asikate ngai na zalaka na mboka tango azalakia à ce moment là za sala na gouvernement américain comme on les Richardson ayaka na télévision nationale a ABC que mokonzi mboko ya États-Unis président Bill Clinton a tindaye pour mokonzi mboka à cette époque-là mokonzi mboka maréchal Mobutu atika pouvoir ou soit bakosala po ba bengana e Kagame toyebi azali produit non seulement ya ba américain mais ya bato yo basangana po ete bakonza mboka na biso bango bakoza ezali te que toute la position na bango yebani je crois na landa qui même ancien sous-secrétaire d'état américain moko aloba bi ke abi pona département d'état américain Kivu ezali déjà parti ya Rwanda landa ezana YouTube bato ba kende na YouTube bako kende kolanda yango
Position na bango ezali claire. Ezate bato bazoko kanisa que non américain ba rejeter Kagame, je crois que bazoko yeba ko sa lecture ya la situation ya mboka na biso te. Position bango ezali claire, bango bazo soutenir ye, bazo supporter ye. Biso esengeli tout ça la eloko na sina loba déjà. Omoni na mboko oyo mama Gisèle na mboko oyo injustice ezali. Mboko oyo droit justice ya bato ezali violé. Mboka wana moto aza wana yenda zo dirigeant te. Nga na lobi yango te mezali lo banza mais nalingi que balandi ya diamano ba noter référence wana. Na Ecclésiaste chapitre 5 verset 7. Je répète, Ecclésiaste chapitre 5 verset 7. Non seulement pour Namboka Nabiso Congo, RDC, mais pour Namboka, n'importe quel pays à Mokili. Et comme Amiboy, si tu vois dans une province ou dans un pays, le pauvre opprimé, et la violation du droit et de la justice ne t'en étonne point. Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevés encore. Dernièrement, tout le monde va violer droit ya maman moko. Il y a 69 ans. C'est une violation à droit. Maman Azaka est mort, tu es belé. Journaliste, homme politique, bazokolo bapona mboka bazokanga bango. Alors so moni na mboka wana droit ya bato ezali droit na justice a violé. Moto azako kamba wana. Liloba Nzambe lobi wana Ecclésiaste 5:7 azali placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Dengue Félix azali placé sous surveillance ya Kagame. Kagame payé parce que babi que bango mi balé. Yé Félix na Kagame bango yo so mi balé. Bao bazali ebele kuna bazoko koza bango. C'est ça la parole de Dieu. Lilo Nzambe zo pesa e yanona nyonso. Alors Lilo Nzambe le bino est-ce que pona biso solution zanini? Na sila déjà koye ko lobela balandi ya diamano a TV. Biso poto kenda oboso, poto se libérer. To longa na occupation. To zonga epai ya mokeli ya likolo na o apesa biso mabele mana. To compter sur mototé. La Bible dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ozo kamata moto lokola appui na yo. Moto dans le sens organisation ya monde. Et ça quelle que soit l'organisation. Ce n'est pas une organisation quelconque ko yandele po elongola biso na pasi. Ce n'est pas un pays quelconque. Ce qui bakonzo ya mikili bazo ya ezala mokonza États-Unis, il y a Angleterre, il y a France, il y a Belgique, il y a Australie, akoya. Azo na mboka na biso pona ba intérêt na yi. Ya mboka na yi. Azo te po abongisa Congo pona ba Congolais. Ce qui ba Congolais bazo kanisa ke ba Américain de ba ko ba bongisa ba mboka na bango. Il se trompe. Ce bazo kanisa ke ba Français de ba ko bongisa ba mboka na ba ko sala ngote. Ba Français baza na mboka na bango. Ba Américain baza na mboka na bango. So ba ye na Congo, c'est pour ba zwa biloko za na Congo ba bongisa mboka na bango. Donc, pona ngai nazo ko rappeler nde na bana mboka que on peut sa confiance et pas ya mokeli ya likolo na se na biloko biso. Tozwa ba action et yenge bene na liloba ya Nzambe pour to s'approprier na mabele mabiso. To compter sur batoté, to compter sur mokeli ya likolo na se apesi biso mabele, pe sur ba effort na biso personnel. Ya ngwana ka ko encourager compter major to katio maloba. Parce que tu compter sur batuté, tu compter sur mais batongo biso compter sur bangote. Bangonde besoin ko envahir biso RDC des qui est vers bangote. Bangonde besoin ko tondisa mboka na biso lelo na Congo bangonyo surtout. Siko biso tozo compter sur bangonde ngeni. Pour biso tozo luka bangote bangonde bazoya. OK. C'est bien. Alors, ndesiko ende sengeli biso bana mboka.
tout s'organiser. Biso to s'organiser que tout défendre mboka na biso na ba moyen son otozana yango. Tala, maman Gisèle, population et l'équipe bombe atomique, hein? Ce qui bana yamboka bazali conscient que ce qui ba kebite ba kozala baumbu na mabele na o nzamba pesi bango, ce qui bazali conscient que il faut bazwa ba action pondele ba koko na bango ba ya ko jouir na ba bienfait to na ba ressources nzamba tia na mboka na biso wana esengeli to telema biso banso moto na moto esika azali yango nazo rappeler toujours na bao bazoka ba mangomba bango na uta loba dernièrement que normalement ba mateya o esengeza na ba église lelo ezali sur comment peuple congolais a se libérer, comment peuple congolais a s'approprier na mboka na ye, comment peuple congolais a jouir na ba ressources nyonso oyo mokili ya likolo na se apesa bango. Voilà eloko esenge ba konzi ya mangomba esenge basala. Alors bazo pe na église, il faut ba rappeler ngo na bandimi ba konzi na bango bazo kama bango o bateya ka bango batuna bango. Alors ceux qui ozo ke na église balobaka makambo ya Congo te, balobaka eloko nini sengo sala te po Congo ezala libéré, po peuple congolais bazala libéré. Mais pourquoi continuer ke na église nengona luka église o bazo loba makambo mana kende pa moto azali alingi mboka na ye, moto azali lokola Moïse alingi bana Israël alingi Nzambe kende pa na lingomba oyo batu ba kamia bazala ka ba Josué. Alors pendant likambo wana to compter sur batote, to compter sur biso. Mais compter sur biso, cela veut dire nous devons prendre des actions moto na moto et si azali pour être tozala baumbu na mabele mabiso te parce que moto mon côté wa ko uta libanda akoya abongisa biso Congo wana organisation mon côté et koya wana pour ebongisa parce que ONU a ça plus de 20 ans hein? Mais tu as enregistré combien de morts, des millions. Alors il faut la moto zo monate pour oye bateke bato yo ba yana te pona ko libérer mboka. Ce qui au moins ba force de l'ordre azoko sirisa criminalité te ilingelo baba criminel bazana camp ya bato bazo sa c'est bazana service à sécurité. Voilà to compter sur mokili ya likolo na se na biloko biso sur biso moko na besoin ka ba action et yenge bene na ba principe oya li lo banzambe po to sukola mboka na biso parce que moto moko ta ko ya libanda po eti asunga biso maloba epana mama Gisèle Major Ngbanda tolingai ko sisa malobano parce que tant outi koloba biso likambo ya oni ba fandi wana depuis bane basali elo côté na RDC kasi biso to retourna bo États-Unis wana na o lelo bayaki bango bayebi très bien que situation oyo tozanango situation ya RDC surtout à travers ba rapport ya bango ya ONU que Kagame ce Rwanda bangonde mutu bazali sima ya ba M23 oyo bazali komonisa peuple congolais passe. Kasi yango biso to tuna ke pa ina yo mais pourquoi lelo bango ONU bango ba américain bazo kokati ko ba ouvertement na oizali Paul Kagame abima dans l'immédiat na sol congolais pourquoi bazo kokati pakolo bango neni na utikolo ba ye Kagame ye azo sala o bazo tinda ye tala mama Gisèle na balandia diamant noir Kagame azana usine o basaka manduki te biso pe tozana ngote ça veut dire que manduki Kagame azo sala ezo uta na bamboko yo bazo konza Congo ye ba parachuté akomi wana ka par hasard te ba tie wana pour accomplir mission o ba tinda ye omoni ba konzi ya biso ya Afrique ba tiraka leçon te ba utiliser ka bango boti omoni loka motazo azoli a citron azo presser yango ti soki esili obwaki yango na kati ya poubelle ba ndakisa eza ebele na Afrique hein? Ndakisa kaka mokonzi ya biso akala le président Maréchal Mobutu azalaki a servi ba américain mingi mais tala ndenge na fin
la fin ya vie na carrière na ye azalaki abandonné. Je crois que soki moto azosala likambo yo koya koloba na ete ke tika ye azali décidé à planifier yango soki olingi ke moto wana azonga nsima changer il faut mener action contraire na oyo ya ye mais soki yo ozo mener action contraire na yango te il faut exécuter plan na ye Kagame azosala yango te parce que azali na armée moko forte azana ba équipement plus puissant. Non, ce n'est pas ça. Kagame azana ba satellite te azana ba drone ko ya sala kango te ezane biloko na bazoko collecter ba information ba nyonso ba pesa ye ya zako exécuter mission ba pesiye bakoko contredire yete po ya zako exécuter plan ba pesiye. Voilà, donc ezali clair ya koko États-Unis la Angleterre ba pays nyonso wana mitano o bazoko konza ekolo na biso mais bango ne bati wana nyonso Kagame azosala bayebi yango très bien mais fin de fin bakoboka pe na poubelle ndenge wana tango peuple congolais akotelema tango bako se mobiliser comme un seul homme pour pas s'approprier mboka na bango. C'est en ce moment-là que bato bazokoza Congo bako kamata pe décision pour ba ko mon peuple congolais pour ba négocier. Mais tant que on va continuer, on va toujours en avance, on va contrôler la situation et que c'est difficile. Il faut tout changer quand tout zonga na biso et pas un vrai Dieu na ba principe naï. Tout compter sur le bateau te. Yangwana na lo rappelle toujours que nyonso utili banda. Il faut tout examiner à la lumière de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est lumière pour tous avoir décision. Les États-Unis, la France, la Belgique, Canada, l'Angleterre, bah pays surtout on. Oui. Baza sima ya Kagame. Baza ko. Mais justement, il y a un nazolo ba que to compter sur moto moko aucun pays au monde, aucune organisation au monde, to compter sur oyo apesa biso mabele. Pe biso moko to yokana pour te s'approprier mabele na biso. Soki tozo compter sur bateau. Soki tozo compter sur telle ou telle personne que yende moto azanango et kozala et koumela. Mais tango tokozali soki tozali humble to reconnaître que oya pesi biso mabele azali le tout puissant. Azali na makoki ya kosala. Ayebelo osana bato bazo konza biso po bazala confondu so tozongi pas nae résultat e kozala penza spectaculaire mais tant que tozomona que biso moko tosanga na makasi na biso to telle personne na kosala yango to bana toujours ko tourner au rond na pesa toujours ndakisa bana Israël mabele zaki ya bango mais mabele mana zaki occupé na ba ennemi nzamba ayebisi bango bokena kozwa mabele na pesi bino tango banga tosi bazwi ba action babimaki na Égypte sans armée mais tango bandimi ke ba kende ba s'approprier mabelo nzambe mokonzi apesaki bango nzambe mokonzi azalaki wana nzambe akeli liko na sazalaki apasunga bango abunda pona bango ya changeaka te nzambe o akela liko na se il est toujours le même hier aujourd'hui éternellement il ne change pas bisoto to sala o to koki e yenge bena liloba nae délivrance amboka na biso ekosalama. Délivrance amboka na biso major tozaka kolanda maloba yoza koloba puis biso tozaka kotuna motuna siko lelo biso RDC parce que lelo RDC nde tozana ba preuve nyonso tout o ezola kisa biso que c'est le Rwanda qui tue en RDC. Ba preuve ezali nyonso tout ezali déjà lelo na moi. Est-ce qu'il serait nécessaire lelo ya ko continuer na ba démarche diplomatique o tomoni ndenge tozomona Félix azomemela yango lelo? Merci mingi mama Gisèle na motuna moyo ezali perte ya tango armée ezali occupe envahi d'accord bazali na contrôle na nyonso ozolo ba diplomatie mais bato wana bazali bango moko baza en avance par rapport na biso mboka na biso tant que
tozwi ba action oyo ya solo te ke armée etikala ya biso moko ba institution oyo ya biso oyo ya sécurité eza ekambama na biso moko tant que banguna ba biso bango nde bazo ko gérer ba force wana to ba unité wana ba institution wana tobosana likambo ya diplomatie tobosana yango kasi bao bazana ba service wana o bazaba na mboka bango bazana ba responsabilité hein? Parce que pour Nzambe a délivré mboka Nzambe sengi na bato ebele. Le vrai Dieu peut délivrer la RDC par la croyance d'un seul individu. Ako salango asalango déjà na kati ya liloba na ye. Mais Moïse azaki ye moko. David azaka ye moko. Par Dieu, le Créateur peut délivrer la RDC par la croyance de deux individus. Jonathan, on a Moussali Naé. Il y a eu une grande délivrance pendant Israël. Gédéon avec 300 personnes. Ça veut dire que bon, bazana ba service wana, bazana armée, bazawapi. Ce qui bolinga kamboka wana. Bon, vous devez croire. Hein? Faut croire Nzambe Mokeli. Botunae, bosolo nae. Passez le temps avec lui. Ça beaucoup tika mboka nengwana te. Bozana bana, bozana ba ndeko, bazana mboka wana. Tous Nzambe atinyo na mboka wana na mabele wana. Tous sengeli ko kende ko lukabiro ke pa bato basusu te. Alors, esengeli bao bazana ba service wana bayeba que diplomatie soi-disant diplomatie wana ko bota mbuma moko ti. Diplomatie ya malamu o esengeli to sala. Esengeli to zwa bameko selon liloba ya Nzambe. To tia bao balingi mboka na bisiko elongo bani. To zongi sa bapaya na mboka na bango. Soki bazongi te. Mais to gagne bitu mandengeni parce que bazana armée bazo kipe ba position nene. Il faut bazonga na mboka na bango. Bazana mboka na bango biso to ke na mboka na bango ko occuper yango te. Alors to tikala focaliser likolo ya mayenini sengeli to sala po mboka na biso esukwama. To s'appuyer te na diplomatie. Parce que, et mon ani polele, que mokonzi oyo, azoko kamba mboka na biso, lokola akoki kozongi sa bapaya na mboka na bangote, iningi koloba moto mususu, nde azokamba mboka na biso. Alors, totika makambo ya diplomatie, likambo esengeli nde peuple, yimoko, a se mobiliser comme un seul homme, basaloka bana Israël basalaka, pour ete ba s'approprier mabele mabango. Soki boite ba kozala ba esclave na mabele ya bango moko. Alors pour ko éviter yango, tous donc n'est pas vrai Dieu. Tous copier ba principe ya lilo banaye, tous ba action moto na moto esika azali pour ete banguna bazonga na mboka na bango biso moko to konza mboka na biso. Merci na yo major. En tout cas, tous ya motuya parce que tous on a besoin ya mboka lelo et telema parce que mboka na biso komi vraiment eza makamne ces autres tambola te tous bloqué partout na ba domaine surtout RDC pepe congolais azolela partout bandeko bazana kati ya Diamant Noir TV o bazolanda biso yango tozo solola tolinga bata mayele okwa bino totuna ka mituna na kotuna motuna oyo major ozali major breveté d'état major lelo biso to retourno yebisa biso nanu nini o ezalaki kosala force ya armée na biso à l'époque ya fait président na biso oyo atika biso Mobutu po yope na tango wana ozali un des majors ya époque ya tango wana balobe pai na totuni mo. Merci mingi pona motuna mona maman Gisèle omoni armée esengeli discipline ezala. Oui. Ça c'est un discipline, il faut vraiment de rigueur. Na tango ya maréchal compétence ezalaki ba école ezalaki bana o bazaki na armée bazalaki formé à travers le monde bazalaki formé na mboka bazalaki ko bayebaki musala ya soda mais nayoki ba formé bato na école ya commandement na Kituna
ezalaki basala 6 mois, basala je crois 14 mois. Mais moto aza na grade ya colonel. Mais ayebi kokoma kombo na été. Mais yo kopesa commandement na moto oyo. Parce que ye azali mwana mboka te. Parce que azali non aza mopa azali rwandais. Mais bo pesiye pete bolekisi bo délibéré. Malgré délibération sili badaki éliminé, bo salsi sur délibération mususu po ete batona bazwa pete ba passer. Mais moto ebe okoma kombo na été. Mais au PC grade, il y a major, il y a colonel, il y a lieutenant-colonel. Akende kosala musala nini. Mais au soko PC ba troupe, ba soda na batubaye. Mais kozala somo. Mais yangwana il faut que s'opposer na ba biro kona bango kosala que soi-disant armée ya Kagame baza kuna na M23. Ba ya ba kota na armée na biso. Mais bazana formation nini. Yangwana esengeli ko s'opposer catégoriquement na bato ya mixage te kokotsa bato ndenge na kati armée po ete armée na biso ezokoma faible botao na tango ya maréchal armée ezalaki commandé na bato baza compétent baza na ba formation basali ba preuve na bango et discipline ezalaki de rigueur ezalo kwa lelo te tozomona po armée kende liboso. Il faut formation à la continuelle. Non seulement à ba recrue au bazana ba base bazo ke na ba base militaire ba formé bango mais ba baza déjà formé entraînement ils ont continuer. Donc baza toujours ko maintenir ba condition physique na bango. Tactique baza ko salango ba manœuvre militaire. Tant maréchal Zalaki ils ont salama tozo ke na ba région mususu to yebi bamboka mususu pona nini po ba manœuvre militaire ils ont salama. Les manœuvre militaire au salamateur. Na tango maréchal ezate ke yo okoponaka ke bon ngai kaka région one na kozala. Ndenge to mona lelo bato banso armée rwandaise, ba troupe rwandaise nyonso o bakota na Congo. Batona na est. Ba kende esika musute. Lelo nde na yoki ba musu bakomi ko kende. Boendo ta la biso major pardon to kasi faut ça boendo ta la biso lelo. OK. Merci. Donc lelo na yoki bazokende partout. Na Gemena, na Zongo, na Lisala. Ba troupe rwandaise baza na Centrafrique. Alors biso esengeli toye ba ete maréchal a utilisé utiliser ba ressources humaines. Ndingo bani. Alinga ayebaki nani yakozala na place boy nani yakozala na esika boy tala ba preuve ba généraux tozaki na bango mais bazaki ba toyo même ti lelo bazana bonya wana bamusu bavandi na Kinshasa wana bazali na bonya parce que bazalaki bayebaki musao ya soda bakomaka yo yekaka boye oza soki rebelle wapi oye ba peso sokoto ba peso pete po yo kamba te okokate. Et ça s'apprend. Armée wana ezalaki na ba tête bien formée. Mingi baboma bango ba musupe bazali bazana mboka wana ba musupe bazali banda. Donc maréchal ayebaki valeur ya armée ayebaki eloko ba bengi utilisation en ressources humaines comment bako utiliser bateau. Yango wana moto yo une formation il y a administration militaire te yo kamati gestion ya armée au PCI mais yako apprendre na musala if azana base de mon côté on a zaka ndakisa par exemple ezali ebele donc bokeseni bozali monene tango maréchal Mobutu azalaki centre commando ya Kotakoli ezali ko fonctionner ba centre militaire ezaki mingi ba parachutiste bazaki formé continuellement mais lelo eloko moko ezali te bana mboka na tango ya maréchal ezaki te ke ba étranger nde bazo diriger armée na biso lelo armée na biso ezali diriger na bapaya esengeli tozonga
Yo lobi ke toko zonga sima poto copier. Bon, c'est bien. Est-ce que bato bazawana bazana volonté à copier? Na moni bazana volonté wana te? Mais oui, pour tous les malamo mobu autant que ça ça matin mobu tous les autres ont besoin pour mbokeza bazo menacer biso partout. Yango tozo na to retourna major Ngwanda. Poto sisi malobana ote diplomatie nini oyo mobutu penza abzaki ko sala vis-à-vis lelo ya banguna na biso surtout soka yoki mwa nungu ke kuna babandi ya ko lukele ba problème bando ça diplomatie ni ya bando ça. Maréchal Mobutu azalaki un homme averti. Oyebi le bateau, il faut pas aller reconnaissant. Moto ko diriger ko exactement que so olingi o juger moto o juger ka sur base ya mabe. Te. So ki o telemi na balabala olingi o mona ka mabe ya bateau. Okomona mabe ebele. Ce que peut monter maintenant, on a bien, on a bien. Bana ya RDC. Ce qui va venir, baza conscient. Au tuni bang, est-ce que Mboka y a avancé? To ezonga sima. Réponse est simple. Ngai nazalaka na époque wana. Mboka ezongi sima ya ndenge ya mabe mutoke musika. Papa abotanga. Na 2017 à Koufaki pour nani parce que je n'avais pas le moyen de déplacer na yakoma na kenena na côté musu ba traiter banzila et Koufa mais tant maréchal Zalaki mais zéro na zeko sala bateau il faut pas reconnaître ba bien fait naïe unité nationale nanatiki. Ce qui le peuple congolais bazana conscience wana bazo se mobiliser balingi mboka kabwana te mais nana inculquer ango na mayele na bango ezali maréchal ya zalaki bato bazan nzinga na biso bazako ko sakana na ete baebaki que yosoko osakani mais akoya ko écraser po azaki na armée makasi alors yo soko za na armée makasi okoko za na politique ya bon voisinage na ba voisin na yo kasi yo il faut za na armée makasi bana Congo bako se rappeler tango Kagame yaka amekaki pour à envahir Kigali mokonzi mboka nazaki na voyage abiarima abengi maréchal atindaka armée biso kuna mais bakeneke basukisaka bango Kagame azawana yebi yango. Alors politique pour osala ya maréchal ezakite ke azala faible non lelo tozali faible en tout tozokene ba négociation na position toujours ya faiblesse non je crois que bana mboka bazali honnête bako garder en mémoire bako loba tout haut que Mobutu tant azalaki en tant que président de la République, Azalaki a autorisé à quitter que pas même 1 centimètre à Mabélé, il a occupé. À l'Obiango, on a un meeting, il en a fait mention à l'Obiango. Et puis, ce qu'il avait dit, il a respecté jusqu'à la mort. Mais le lot, Mboka Nabiso, ba ennemi bazokota. Nana ko ebisanga tant Mobutu ba envahi biso ba venir na Mboka Nabiso. Nani akolo bananga. Ngana koza la fière oya sali mutu yonso azaka na ba défaut na ye na ba bien na ye mais na ko rejeter te en bloc les bienfaits au maréchal sala il faut mutu azala motema ya mabe ou bien peut-être ba ennemi ne ba ko loba ngwana mais bano ya Congo soko kamati micro na yo okeko tambusa yango tuni bango ba ko se rappeler na ba bienfaits au maréchal sala. Mais et le connaît ba sala ba réalisation minene depuis la Kende inga ya sala barrage barrage ya munene na Matadi mais ya maréchal ye muta sala salo bazo sala palais du peuple lo bazo nango bazo sangana na kati wana mais ye muta sala asala makambo belé mais kimi ezaki na mboka politique na ye zalaki que le Congolais a se déplacer à n'importe quel coin en Mboka à vivre. Mais le ce n'est pas le cas.
Alors, je crois que ce qui bateau bazana na souci ya kobongisa mboka, soko boye bozwa bien fait, bozwa makambo ya malamu administration passé basala ki popo salela ngo, mais soki kaka boye nyonso sala ki ezaki ezamabe yangona bato zo échouer. Maloba pa na maman Gisèle. Merci na yo Major Ngwanda kasi po maloba ngo tango bino bozo bimisa ngo siko tango mususu bayo kaka bafunga matoi po balandaka biso nde tozo babwe ba comprendre que na tango mobutu tango pesi biso ndenge bandai ko leka penza ndenge ni ezaki na lelo ndenge zo leka za ndenge moko te to na posa to avancer mais so lelo tozo ngiso sima eza pasi po mboka ifale kende liboso ba nezo kende tozo ngaso sima esali penza matoi pasi mais Major Ngwanda tokotuna yo likambo yo tokoyi ko leka yango te parce que eza makambo oyo na matoi ya bakongoli nyonso to bayoki yango esali mwa matoi kokamwa. Concernant les élections 2023, la CENI va retenir oyo ezali 5 pays pilotes pour le vote des Congolais de l'étranger. Donc, nde tozali awa la Belgique, la France, Canada, États-Unis esika bozali et puis l'Afrique du Sud balobi que tour oyo likambo ya vote. Alors biso motune kozali kare pai na yo Major Ngwanda ke ba pays oyo ezali ba pays chaud, ba pays oyo totangi wana nyonso to oyo diaspora ezobunda penza lelo pona likambo mboka. Nini oyo koloba sur likambo yango? Réponse, merci mingi pona motuna mayo maman Gisèle. Réponse nga za mokuse. Congo ezali occupé na ba ennemi. À tous les niveaux. Yo zo ça élection pour na longa. Bango moko ne bako tia moto na bango. Wana ezali ko monela bana mboka. Ko organiser élection ndenge nini. Mais soki balingi basalisa élection, solution ezali simple. Ba liste ya ba soda rwandais. Nyonso bayana batonda na armée. Ba rassembler bango ban so bazonga na Rwanda. Bapaya ban so bazonga. Congo ezala totalement libéré. Tango to tikali biso moko nde tokosala o tokoki kosala. Ngai ndakisa na nga toujours na kati ya liloba ya Nzambe. Bana Israël tango babimi bakeite ke lokola ba ennemi bazaki na mboka na bango bayo bakene basangana na bango po ete bayokana ba organiser ba élection po ba diriger. Okoko diriger te na bapaya o bazana bazo occuper ba position clé. Bana Israël babunda kande. Babunda kana ba ennemi na bango. Moïse na Josué avec aide d'Anzambe ba gagné 33 royaumes. Ba royaume ya minene. Biso to copier Nzambe mokili ya likolo na se. To copier batote élection. Ezali d'abord pona ngai nazali contre yango, ce n'est pas d'abord za biblique te. Ngai un jour nako zongelo nako proposer lo komoko soki bato penza balobi ba solo balingi élection ekozala plus tard tango mboka ekosukwama tango mboka ekozala na maboko ya biso moko ba moyen simple, système simple oko coûter moins cher ou que transparence moyen ko douter transparence en réalité ezali to ko bango lelo te so to lo bango sikoyo bato ba kozanga avantage ba ekozana impact to ko lo belango ndele tango mboka ekomi na maboko ya biso me nde ero to ko lo bango to ko tiango à la portée du peuple congolais pour basaler lango eko coûter moins cher o que muto na o akozala impliqué nango doute kozala te. Mais pour ngai élection pour l'instant ce qui moto andima que dans l'élection c'est que moto wana azali pour occupation. Moto wana lingi que armée rwandaise est dirigée biso. Moto wana lingi que bateau ya mokiro ba yokani. Donc les dieux de ce monde et ses enfants va continuer konyo kolaba na Congo. Moto ya andima akena na élection. Azali banda to na mboka. Ezako tout bien basala ngo poto zali banda toze bate banani baza ba ennemi ya mboka na biso. Banyo yonso ba participer au bazali banda bangonde bango wana tokoyeba bango to identifier bango ke bato tozali na ba ennemi baza na kati ya makolo na biso ba organiser ngo totala
Ah, donc, mais ngai naza contre olobi nini nalobi ekobimisa tout le monde na poisa parce que na voilà opposition bato nyonso tu wana bazoluka élection. Merci na yo Major Ngbanda peuple congolais lelo ozopanzela biso opanzaka mikolo nyonso tu mais tozoyoka lelo tuka tosepeli tozoyoka pena na bokebi nyonso congolais comprendre que élection wana na poto surtout ba diaspora balingi yango te mpo balobi mboka eza na occupation élection esalamaka te soki mboka ezali na bapaya batondi partout nani akovote nani eloko towana nango kaka yango wana. Major Ngbanda la fois passée odemontraki biso selon la parole que pour Dieu Jésus-Christ est son bien-aimé, à qui lui-même, Nzambe, il a mis toute son affection. Yango est-ce que les lots et que les diables, et que les diables et les esprits reconnaissent Jésus-Christ comme fils de Dieu. Montuna ezali. Yebisa bisonami. Yesu Masia parce que likambo yo peza li sujet monene na kati ya Diamant Noir TV bandeko baza koleka likambo o yango peza moko ya makambo zo leka na mboka na biso tozo luka lelo to yeba yebisa biso Yesu Kristo amibengaka nini sur ye moko motuna ezali tozo lande paina. Merci mingi mama Gisèle para motuna moyo ezali motuna moko ya mutuya eko lingisa balandi ya Diamant Noir bazala éclairé et puis bana ya RDC. Oui. Nasi ndengo olobi na ba écriture totalaki. Nzambe ye moko a partir ya likolo tanga batisi Jésus-Christ a lobi oyo aza mwana nga bolingo na lingaka mingi. Alors yeme a lobi. Donc témoignage ya Nzambe ezali vrai po Nzambe akosaka te. Oui. Alors nalobaki que ce qui moto a osé alobaki Jésus-Christ azali Nzambe. Ndenge ba moto wana azali ko contredire Nzambe. Entre Nzambe wa alobi que Jésus azali mwana waye na moto azoba que Jésus azali Nzambe nana azoloba lokuta na tu na onde ko mwasi nde ko mobali Nzambe mokili alobi que Jésus Christ azali mwana waye moto alobi que Jésus Christ azali Nzambe nani azobuka lokuta ezali Nzambe na dobuka lokuta to eza moto po Nzambe buka lokuta te Zabulu peut se tromper te na ba esprit diabolique ba lobi Zabulu ko meka Jésus Christ abe soko zali mwana ya Nzambe à reconnaître que Jésus Christ azali mwana Nzambe Jésus Christ azali Nzambe te. Alors sikoyo mutuna na yo Jésus Christ ami na kati ya Nzambe alobi nini concernant ye moko ezali mutuna ya mutuya parce que tant que tu découvrir selon liloba Nzambe ye moko Jésus Christ alobi et ko permettre na bana mboka bazala fixé bayeba que bokese bonene bozali kati na Nzambe akela likolo na se biloko biso na mwana waye Jésus Christ. Na bana ko toujours ko rappeler na bana balandi ya Diamant Noir TV acte 17 verset 11. Acte 17 verset 11 ba juif wana abere bazwaka liloba Nzambe na lombango tango apôtre Paul atei bango bazwaka liloba na lombango mais bazosala eloko moko bazaki ko examiner makomi chaque jour po bayeba ete eloko s'assurer que eloko Paul azoloba ezaki mokano ya Nzambe yango na yebisaka toujours balandi ya Diamant Noir TV pe na bana mboka que soki moto atelemi aye aloba na yo liloba ya Nzambe azu Biblia yo pe zwa Biblia oyo azoloba examiner yango zala sûr et que ezali mokano ya Nzambe ezali te oyo ezouta na maere mayi. C'est très important parce que liloba Nzambe ezali bomoi. Ne jamais être intimidé par qui que ce soit mais o examiner makomi o vérifier o tala soso ki makambo moto azoloba ezaya solo. Jésus Christ azali mwana ya Nzambe. Tokomona témoignage na ye moko aloba Jésus Christ a âge à 12 ans. Na âge à 12 ans ayebaki déjà que aza mwana Nzambe bakena Jérusalem na ba parents na ye donc maman na ye
na Joseph. Tant bazozonga Marie na Joseph bazokasake Jésus azali na groupe na bango banango bazotambola to na ba famille kuna sima. Nzokande ya tikala kine na Jérusalem. Tokotanga na Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 verset 45 et le Bible. Tango ba moni Jésus-Christ ba moni était pardon ba zongi na Jérusalem pendant que Lucaï verset 46. Après 3 jours, ba kuti Jésus na kata temple. Avani na katikati ya ba docteur. Azoyoka bango pa azotuna bango mituna. Bato banso bazako yokai bazalaki frappé na maire ya Jésus-Christ pe na ba réponse na ye. Tango ba parent ba boti ba moni ye. Ba kamwe et maman ne alobi na bi mona nanga. Pona nini yo sali boye, o sali biso boye. Tala tata na yo nanga. Tozuluka yo. Oka e yano ya Jésus-Christ à l'âge de 12 ans. Na maman waye. Verset 49 et à Luc chapitre 2. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père à l'âge de 12 ans? Il a déjà que il faut s'occuper na musala ya tata na ye. Tata na ye nan? Tata na nzambe wa kila likolo na se. Mais le bazama avec que parents na ba comprendre que tanga zoloba Marie ba ke na ye na Nazareth verset 51 et il leur était soumis. Jésus-Christ a qui soumis na baboti na ye nzambe a se soumettre na nani? Non, Jésus-Christ était soumis à ses parents. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Ouanan à l'âge de 12 ans. Donc, dans Matthieu, chapitre 27. Dans verset 43, le banzam et le bénin. Tango sima ya crucifixion, liwaye, pardon. Jésus-Christ a gagné. Il s'est confié en Dieu. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Il s'est moqué de lui. Il a dit que Azamon Nzambe, ceux qui prennent Nzambe bon, ayako délivrer. Na kolobana na autour bana balandi ya Diamanoa TV. Est-ce que boyebi pourquoi ba judéen ba kamatari décision ba boma Jésus-Christ? Oyebi ce que Jésus-Christ a lobana ba ka za Nzambe. Mais ba ki pa ka été hein. Mais baba, si pour rester peut-être bon on ça bien dit. Mais le quoi ba ka za mwana Nzambe. Donc là c'est ça y était. Donc il y a zali mwana. Non, so lobana ba ka ya za Nzambe, mais ba ki pa été. Rien. Mutuma ki pa été. Ba ti il a c'est un amutu. Mais le quoi a lobby Kazama, car il a dit, je suis fils de Dieu. Matthieu 27, verset 43. Dans Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5, verset 17 à 19. Mais Jésus a dit ici, mon père agit jusqu'à présent. Tata Nangai agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Tata Jésus-Christ Zalinani. Mais tout le monde de moi si. De comme bali ozola nanga bazokoma wana tata ya Jésus-Christ azali nani nzambe akeli likolo na se. Verset 18 na tina wana bayuda bazoluka po ete baluki so pe baboma ye parce que alobi aza mwana nzambe, non seulement parce qu'il violait le sabbat mais parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc le fait que Jésus Christ Nzambe akeli kola sa tata na ye yango zo tombisa bango. Jean chapitre 8 verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Ce qui Nzambe azaki tata na bino mbemolingi ngai po ete ngana uti epa na ye epa ye Nzambe. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Nani atinda Jésus-Christ? Ezali Nzambe akela likolo na se. Jésus-Christ a décidé kate kaya yemoko. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit en Fils, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nzambe jamais a promettre que yemoko akoya. Nzambe alaka ete, babi Nzambe alingi mokili mais atindi nde mwana wa ese moko. Voilà. Dans Jean chapitre, toujours dans le chapitre 8, wana tozali, en verset 54, Jésus-Christ a dit yano. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Tata nanganda zoko kumisanga. Tata Jésus-Christ azali nani. Izali Nzambe. Wa keli likolo na se na biloko binso. Izali ye. Dans verset 55, il y a le bien ba yebi tata na ete. Mais ye Jésus-Christ a yebi tata na ete. Très bien. Alors, biso tout landa oh Jésus-Christ a zolo concernant témoignage na yemoko parce que dans Matthieu 16 tout la réponse il y a Simon Pierre na question à Jésus-Christ. Matthieu 16 verset 16 à 17. Simon Pierre a zongisi et anoé pas à Jésus. Parce que Jésus-Christ a tourné bango ye azanani. Ba apôtre babi ba tout ça ba que ozali prophète ba muso zo za Elia abi non kasi bino ba landi bangai bino ba ngana zanani. Simon Pierre nda zuli lo ba lobi. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Yo ozali Christo, moi na nzambe ya bomoi. Toute la réaction à Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ a kosilika tonini? Parce que ce que Jésus-Christ azali nzambe. Mais Pierre a dit ozali Christ moi na nzambe ya bomoi total ya kosilika to boni. Verset 17. Jésus-Christ tanga zuli lo balobi na ye esengo na yo Simon moi na Jonas. Po ete ezali musuni na makila tende yebisi wana kasi tata nanga o azakuna na likolo. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nde a révélé yango. Voilà. Et outi et pas ya na maela Simon te, mais réponse au Simon Pierre selon Jésus-Christ et outaki et pas ya Nzambe. Moni ba évangile to za mine. De chaque évangile ezoko couvrir aspect ya bomo ya Jésus-Christ. Matthieu ezoko yebisa biso aspect à ministère à Jésus-Christ en tant que roi. Marc aspect à ministère à Jésus-Christ en tant que serviteur. Luc aspect à ministère à Jésus-Christ le fils de l'homme. Et évangile à Jean aspect à ministère à Jésus-Christ en tant que moine. Alors, dans l'évangile à Jean, chapitre 4, verset 34, Jésus-Christ a lobby. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Kolia, ya Jésus-Christ zakini, kosala, ezakolobate, bato mingi bazolobali loba ya Nzambe, kasi bazo salate. Mais Jésus-Christ a lobby kolia na ye, ezali kosala mokano ya oya tinda ye, pe kokokisa misala me ye. Nani atinda Jésus-Christ? Ezali Nzambe akela likolo na se. Dans Jean chapitre 5 verset 30, Jésus-Christ a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Jésus-Christ a dit, selon que nazo jugé et jugement nanga ezali juste. Pour nanini? Pour être nazo luka mukano nanga imoko te, kasi mukano ya oyo atindanga. Jésus-Christ a na se awazo luka mukana oyo atinda. Nani atinda Jésus-Christ a ose? Ezali Nzambe akela likolo na se na biloko binso. Jean chapitre 6 verset 38. Jésus a dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ azaki na volonté na yemoko, hein? Azaki na mokano na yemoko. Akoka ki pe ko sala mokano na yemoko. Mais a décidé par son libre arbitre à obéir mokano na Nzambe. Kokita ezate que akiti verticalement non, mbotama na ye. Donc Jésus-Christ a aya na mokili po asala non pas mokano na ye moko kasi mokano ya Nzambe oya tinda ye. Dans Jean chapitre 8 verset 29, oya tinda ngai
azanangai. Ya tikinga nga mokote. Pona nini? Po ete na sala ka tango yonso o eza malamu na miso ngai. Nani atinda Yesu Kristo awa ose? Ezali nzambe akeli likolo na se. Ngwana atika Jésus Christ ye mokote pona nini? Po ete Yesu Kristo azosala toujours oyo ezali malamu na miso mwaye. Dans Jean chapitre 10 verset 30, eza verset mingi bato ba utiliser ngango baza na confusion nango. Jésus Christ alobi ngai na tata tozali bonko. Ah, ce bato ba kinenga oh, omoni alobi ke ngai na tata tozali moko. Mais ba bossa ba verset nyonso tout ko tangao. Non, bazaki un, bazaki na même objectif. Mon diminution, motabotami mbotama ya sika. Yepe azali na même objectif na Nzambe na Jésus Christ. Ah, yango le baki. Et comment mina kotanga ngoye biso banso toke na évangile à Jean chapitre 17. Na évangile à Jean chapitre 17. Ah ouais, Jésus Christ avant kufa azo sambela. Azo sambela le banzambe a tongoli miso likole panzamba sambeli. Mais dans verset 3 bato balobaka bomo ya seko baye bakatina te. Jésus Christ a expliqué en moi bomo ya seko. Dans verset 3 lobi boy. Or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ. Bomo ya seko. Et sengeli yondeko mwasi ndeko mbalo zotala ngai. Il faut yo oyeba. Nzambe o se moko ya solo. Pe oyo ye nzambe o se moko ya solo atinda kombo na ye Jésus Christ. Deux entités distinctes, différentes. Toujours quand on a Jean 17 verset 11 et 12. Jésus a sambela. Abi, je ne suis plus dans ce monde. Nazasu na mokilote. Kasi bango bazana mokilao. Ngana zo n'est pas na yo, tata. Tata Elim, Père Saint. Tata est sainte, pardon. Alors, garde en ton nom ceux que tu m'as envoyés, afin qu'ils soient un, comme nous. Voilà. Nzambe a gardé bango pote. Bazala comment? Un. Bazala moko lokola bango bazali. Nzambe bazali. Verset 12. Tango nazaki na bango na mokili. Ngai na bomba ki bango na kombo na yo. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. C'est quoi on a verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alors, la parole de Dieu est allée claire. Tous allés un, un objectif, un même objectif, dans Nzambe, dans Jésus-Christ. Mais c'est que Jésus-Christ a allé Nzambe. Dans Jean chapitre 12, autant à verset 49 et 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père. Jésus-Christ a l'obéi. Alobi, yemokote meza tata. Qui m'a envoyé? Il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Nzambe o atindaye, ye a commis, a prescrit au Jésus-Christ et Sengeli aloba. Verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Oh, yon son Jésus-Christ a zakoloba. Azoloba o nzambe mokili ayebisi aloba. Ezouta na motema na yete na volonté na mokote. Mais tata na nzambe na ayebisi aloba. Dans Jean 14 verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez,
vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus-Christ a l'obéi. Dans le verset 28 de Jean 14, car le Père est plus grand que moi. Le Père est différent de son Fils, Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 10, verset 36, Jean 10, 36, Oyo tata azo sanctifié, platini na mokili, bozolo bakaza ko blasphémer, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si Jésus-Christ avait dit qu'il était Dieu, mais Jean 10, verset 36, alors que tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu, pour être dans l'obéi que était nazali mwana ya nzambe. Totala sikawa totanga conclusion ya livre ya Jean, évangile à Jean. Conclusion nango. Dans Jean chapitre 20, verset 30 et 31. Jean 20, 30, 31. Et le Bible, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Jésus-Christ, à ça, makamusi ndenge na ndenge. Nyonso wana et komama na bukute. Mais verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que, indique quoi? Indique le but pour lequel ces choses ont été écrites. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est Dieu. Non, c'est pas ce qui est écrit. Que vous croyez que Jésus-Christ est le fils de Marie. Non. Verset dans le Bible, afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, ils allaient clair. Ils allaient clair. N'a évité ce qu'on lingo le ballon, comment on va continuer. Maintenant, on va verser mon soin à partager. N'a évité ce qu'on va ajouter. Ok. Dans Marc, chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus-Christ qui a bon maître, verset 18, il y a Marc 10, Jésus a l'obinaï, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus-Christ a ozoloba. Ngana commis beaucoup de temps. Oh, ils allaient Biblia. Zamba auteur. Jésus-Christ est le sujet de la parole. Il n'y a de bon que Dieu seul. Voilà Jésus-Christ a l'obi. Dans Luc, chapitre 18, verset 18 et 19. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 19. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Nzambe ye moko ngazali bon. Na lingi siko na partagé na balandia diamanoir na bana RDC ba déclaration à Jésus-Christ après c'est quoi na yi. Otomoni nyonso yo. Ma verset zali ebele hein, mais na ponika. Oh na linga partagé siko Jésus-Christ a kufi. Akundami. Utumisa tope mikomisa to asekwi. Na nzoto ne asekwa. Bolanda ma Jésus-Christ akoloba. Dans Jean chapitre 20, tokotanga verset 15 à 17. Jean 20, verset 15 à 17. Verset 15. Jésus-Christ a lobi na mwasi. Et awa, na beaucoup, c'est Jésus-Christ a sekwi. Marie de Magdala azaki na Lilita. Alors, azaiko dialoguer na Jésus-Christ. Ayebaki te que ezali Jésus-Christ. Alors, quand c'est un jardinier. Mais Jésus a lobi na mwasi. Ozo le la nini. Ozo le kanani. Mais ozo le kanani. Jésus-Christ a lobi ye azo kanisa que ezali jardinier alobi na jardinier abi mokonzi. Soki ezali yondo ozuye loba na ngai esika otiye et na okene kozwa ye. Jésus alobi na ye. Non, verset 16. Jésus alobi na abengi Marie na kombo na ye. Tango
Jésus-Christ a bengi Maria na kombo na ye, Marie a reconnaître mongongo ya molakisi. Jésus lui dit Marie. Tango Marie a yoki kombo na ye, maître a bengi a reconnaître mongongo ya maître, a baluki a lobine na monoko ya hébreu, Rabouni ye loba molakisi. Verset 17. Yesu alobi na ye ko toucher ngai te. Donc naturellement nangasi Marie na esengo wana yokaki maître a bengi alinga kana yamba ye a toucher abi ko toucher ngai te. Po ete na matina no te epai ya tata na ngai. Tata Yesu Kristo nani? Nzambe akela likolo na se biloko biso. Mais alobi na ye kendo kokuta bandeko banga. Banani bazaki bandeko ya Jésus Christ. Ezalaki baye koli baye. Yonde ko mwasi ndeko mobale obota mbota masika. Ozali ndeko ya Jésus Christ. Jésus Christ, ye azali koya après Nzambe, ye azali chef, azali moto ya église. Biso tozali biteni ya nzoto. Alobi na ye kendo kokuta bandeko bangai pe lobana bango. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà, et là que Jésus-Christ a lobby, nous autres, à c'est quoi? Qu'il y a des gens qui ont que nga nazo matai pas tata na ngai pe tata na bango, nazo matai pas nzambe na ngai pe nzambe na bango. Jésus-Christ a dit clair. A marché monté. Jésus-Christ a eu position na ye. A lobby que azali mwana ya nzambe. Kati ya Biblia mobimba. Pona bandeko balandi ya Diamant Noir TV pe bana RDC Biblia mobimba tozali na 68 versets bibliques 68 versets bibliques ezoloba que Jésus-Christ azali mwana ya Nzambe 3 versets seulement ezoloba que azali Nzambe mais oyebi eloko ne bato basali bato bazwi 3 versets bibliques wana ba magnifier ngo likolo ya 60 oui, verset clair. Azali mwana ya Nzambe. Mais kasi bato babosani que esengeli batanga ba verset misato wana difficile à la lumière ya 68 versets clairs. Mais ce qui bo sali yango ningo wana bokomona que effectivement Jésus-Christ azali mwana ya Nzambe, azali Nzambe te. Tina wana to nazo exhorter bana mboka. Bokende na ba besoin na bino et pa ya Nzambe mokeli na kombo ya Jésus Christ. Bo sambe la pona mboka na biso, bokende pa Nzambe mokeli. Bo remercier ye que asili déjà ko exercer ba jugement na ye ko ba ennemi na biso na kombo ya Jésus Christ. Kasi bokende lisusu te na lo sambo et pas à Jésus. Bobo sanate na sena yebisi bino, il y a un esprit diabolique appelé Jésus au bateau bazo kumisa ebele à travers le monde. Mais beaucoup n'est pas na bino pas Nzambe mokeli na kombo ya Jésus Christ. Maloba pa na yo mama Gisèle. Totika ki olo bango penda pour to comprendre makambo yo po eza yango eza ko sala ma débat bisika nyonso tout ba congolais baza un peu perdu. Yesu masi azanzambe ba mso ali Yesu azanzambe taza mais to yo kita mo pesi biso na ba verset to landi bata mayele ya Diamant activi na moni ndeko moko alobi ke Jésus Christ est bel et bien Dieu le créateur. Biso to retourna motuna to zuka yande kwa pa ba komi bele mais biso to zuwana soki lelo Yesu masi azanzambe ye moko na ndenge nde kwa komi siko Yesu masi asambelaka tango asambelaka pa nani soki ye mo azanzambe siko tango azosambela pa nani motune pa ina major. Ma Gisèle en tout cas vous avez ma tata question wana eza à propos on dit que question wana est juste pour motuna motuana. Bon, ce qui Jésus-Christ azalaki Nzambe. Ye azosambela nani. Na Luc chapitre 18 verset 1, Jésus-Christ a ebisaki parabole moko na baye kolibaye alobi na bango. Il faut toujours basambela. A ebisi bango ba se relâcher te. Jésus-Christ a ebaki importance à le sambo. Le sambo ezali nini? Le sambo ezali ozoko kende pa oyo aza na bokasi po asalisa yo. Oui. Voilà. Yo oyebi ke yo okoka te na makasi na yo, mais oyo aleki yo nde okobondela ye po asala oyo ozangi. Osenga, oui. Na Matthieu chapitre 6, tokomona wa ke Jésus-Christ ayebaki importance ya losambo, ye pe ateyaki yango na baye kolibaye. Na Matthieu 6 verset 9, Jésus-Christ alobi boy azolakisa baye kolibaye ndeko atuni mutuna wana alanda.
Peut à vérifier. À comment va verset à vérifier. Matthieu 6, verset 9. Voici comment vous devez prier. Tata nabiso azali kolo. Jésus qui dit notre Père qui est aux cieux. Notre. Et nous Jésus Christ na baye koribaye bazana kat inclus. Yena bango abi tata nabiso azali kolo. Que ton nom soit sanctifié. Jésus Christ azote ya baye koribaye. Prière na bango ba kena nango epa nani. Asenga jamais na baye koribaye ba adresser prière na bango epa na Jésus. Yango na kamwaka. Na tuna déjà na balandi ya diamano à TV. Banda Adamu na Eva. Ba prophète. Na loka mokolo moko te ba osamba Jésus Christ hein. Mais tala ba makamu ici baza osala. Mais pourquoi brusquement bato ba changer ba bosani na bango nzambe? Wa ke reconnaître ba ke pa mona nae. Nani atei bango ndengwana nzambe? Te nzamba te ndengwana te. Est-ce que Jésus Christ atei bango? Non. Mais ce qui nzambe atei te. Ce qui Jésus Christ atei bato basambele été. Et où tu vas? Et où tu pas munguna nzambe? Munguna ngo komone nani? Zabulu. Zabulu ye alingaka azwa bakumise lokola nzambe ya solo. Alors, ce qui a parvenir ko zo adoration wana te, ye akolinga adoration qui n'est pas ya moto mususu et pas eloko mususu, to et pas nyama. C'est ce qu'il fait. Jésus-Christ n'a jamais enseigné à ses disciples de lui adresser leur prière, mais plutôt au Père qui est aux cieux. Tokena Luc, chapitre 11. Verset 1 et 2. Jésus-Christ a ensemble un jour. Na esika mokobu. Tango ya sirisi. Moko ya baye kolibaya lobina mokonzi. Te ya biso lo nenge akosambela nenge Jean ateyaka baye kolibayi. Verset 2. Jésus-Christ a lobina bango. Quand vous priez, dites loba tata, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Jésus-Christ a lobité que non. Moi so ringo sambela. Yaka penanga benganga te. Jésus-Christ a lobi tata, le Père. Qui est le Père? Et c'est Dieu le Créateur, le Père de Jésus-Christ. Et notre Père est le Père de croyants. Dans Marc chapitre 1, verset 35. Il a dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus-Christ, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Nzambe asambe la gâté, Nzambe asambe la nan. Batone bakendeke pa Nzambe na ba besoin na bango. Jésus-Christ azalaki moto, abotamaka. Bakangae, babetae, akufa. Nzambe nde asekuse na bawa. Na Luc chapitre 6, verset 12. Na lingi kende ko atuni mutuna wana. Atanga awa très bien. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus-Christ, a kenangomba, pana kosambela. Lilo banzambe lobinini. A passé butu mobimba na bosambela kanani nzambe. Jésus-Christ, il faut ndeko atuni mutuna ba ke nzambe asambela kate. Mais Jésus-Christ aza ko adresser prière nae et pas ya nzambe. Entre Jésus-Christ où a passé toute la nuit akosambela nzambe. Na motu oyo azoko adresser prière pas Jésus-Christ. Nani azana kata confusion. Jésus-Christ a passé toute la nuit à adresser prière n'est pas Nzambe mokeli. Siko yo otiki Nzambe mokeli ou ala kisibino ki bokele pa na yo ke na prière pa na ye. Nani azana kata confusion. Ezali Jésus-Christ, to ezali yo. Réponse ezali claire. Jésus-Christ a ebi ki fa ke na prière pa Nzambe. Yango atei baye ko baye ba ke ne pa Nzambe. Donc, Jésus-Christ a toujours comme ça la mokano ya nzambe ou ya solo. Parce que Jésus-Christ faisait toujours la volonté de son Père. Et comme mis dans Jean chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Nzambe sambe la gâté. Tout le monde a na Jean, na lobaki déjà na verset Jean 17, Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit,
Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Voilà. Jésus-Christ, azosambela tata na enzambe, waza olikolo. Tozozwa penda Na liwa ya Lazare, Jean chapitre 11, verset 22. Jésus-Christ a commis kuna, Lazare sakufaki, azolumba déjà solo. Mais ndekone moi satuni a ebisi, a ebi bon. Soko yo zalaki ambere ndekonanga abikaki. Totanga to bana verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Moni. Ndeko Lazare ebike yonso Jésus Christ akosenga na Nzambe, Nzambe akopesa yango. Verset 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Andimi, nandimi, na ebike andimi kozali Kristo, mwana ya Nzambe esenga na mokili. Alors Jésus-Christ lui balongola libanga, likwa libita ya Lazare balongoli yango, et Jésus-Christ a tomboli miso likolo alobi, Papa, Père, nazotondo botondi po ete yo o exaucenga. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus-Christ a adressé Prene Panan et pas Nzambe Mokeli. Voilà. Jésus-Christ a adressé prière et pas Tatane wa Tindakiye. Dans Matthieu 26, tokomona wa Jésus-Christ avant ba kangepo ba livrer ba bomaye. Jésus-Christ a dit ba ekolibaye misato po ba kende. Alors, à côté, à Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Jésus-Christ, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus-Christ, azalaki na émotion lokola yo lokola ngai, tang balinga kangaba bomai a sentir yango. À quel point c'est habitata, si possible, au changer. Mais toutefois, on a la lingite, mais on yo lingi. Dans verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabatani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ sur la croix, sur le bois, azoganga. Mais nako pona ba landi ya diamano wa TV nako pesa en précision. Jésus-Christ n'a jamais dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non. On les a écrit, il y a victoire, il y a défaite. Jésus-Christ, la traduction correcte. Jésus-Christ avait dit mon Dieu, pour ce but, j'ai été gardé. Pour ce but, j'ai été épargné. Donc, Monsieur Ezaki a compris. Il s'adressait à son Père. Donc, Tata Nzambe assemble agate. Jésus-Christ a ressemblé à Tata Nzambe. Biso, tu connais pas Nzambe Tata. N'a pas besoin de biso poto sambela. Mais yen Nzambe. Il assemble agate. Jésus-Christ azali médiateur entre Nzambe na bato. Tout le monde Jésus-Christ azolo bakazali mwana Nzambe. Alors, motuna na ngai na yon ndeko. Mobali ndeko. Moi si oyo zolo bake Jésus-Christ azali Nzambe. Oh, nyonso Jésus-Christ a sali. Alobi kaza mwana Nzambe. Ni olobake. Yo zolobake Jésus-Christ a buki lokuta. Donc yo yebi koleka Jésus-Christ. Non. Jésus-Christ a ressemblé à Nzambe. Wakeli konase. Donc ayebaki position na ye. Jésus-Christ a zali médiateur. Parce que comme on a 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Voilà. Jésus-Christ azali, mwana ya Nzambe. Natina wana, yon de kumasi, yon de kumubali. Ozalaki kokene na losambo no epa ya Jésus. Kosala ngo suti. Kene na losambo no epa Nzambe mokeli. Ya likolo na sena biloko binso na kombo ya Jésus-Christ. Po ete na kombo ya Jésus-Christ, ba milimu mabe bazali ko fukama na kombo ya Jésus-Christ prière ne kozala exaucé. Alors, il faut koye ba pe maye Jésus-Christ a accompli pour na yotango zo prononcer kombo ya Jésus-Christ wana. Donc, prions Dieu le créateur au nom de Jésus-Christ. Bao bazoko adorer
Jésus, batika, va adorer le seul vrai Dieu. Voilà donc, Maman Gisèle, n'a beaucoup c'est maïna kwa koloba, pour être, landia diamano ba été Jésus-Christ yemoko, aloba moko, alobi te kazali nzambe, mazali mwana ya nzambe, na ba makomi oto uti komona. Maloba epana yo. Wow, tozwi ya motuya nazomona na ba commentaire bandeko eza ko chauffer pende ya kokoma. Vraiment na linga ba la Diamant Noir TV. Ba commentaire mususu c'est bien de bozo koma na chat mais ba commentaire mususu ezara soki émission esili. Vraiment pour ba commentaire na bino etika la kali susu koleka. Esengaka bokoma na se émission. Après description ya émission na se wana ezara malambo po Major Tito Ngbanda amona. Vraiment batu ba kumisi yo lelo Major bazo sepela po c'est que na RDC tozo sambela bato bazo sambela na confusion yango tozo mwa lelo ba blocage eza partout na mboka na biso nyonso eza ya ko bloquer po olobi na biso ke bato basambela ka Yesu te lo basambela ka Nzambe na nzela ya Yesu mote ke confusion ba pasteur be ba te ya bongo te toyebi te biso tozo bakaka ke tangu yozo te ya biso toyoki na oyo pesi biso lelo surtout makamba motu ya po lobi su po na kote ya o etali mboka mais po na to kende ngonga ezaka toujours ngonga na kati ya Diamant Noir TV. Major Ngwanda au peuple congolais Zolando na pokwa na lelo penza surtout na situation toza na ngona mboka na biso na nyoso oyo lobi intérêt ya peuple congolais na kati wana ezali penza nini. Merci mingi Maman Gisèle na mutuna moyo. O na kolobela peuple congolais ezali boui. Biso to bosana ba pays nyonso tu ya mokili. To bosana ba organisation nyonso. To compter bobele na nzambe mokili ya likolo na se ya biloko biso o apesa biso mabili wana ya RDC pe likolo ya bokasi na biso moko et bolemba te bana ya RDC chaque jour soko kanisi mboka situation ya mboka zwa ata 1 minute kende pa nzambe mokili prière mokuse lobaka nzambe mokili na remercier yo pour être aussi déjà pour exercer ba jugement na yo likolo ya ba ennemi ya RDC pe ya peuple congolais na kombo ya Yesu Christ et si prière ezakate ba komango na papier pour tanga ka ezabo te prière eza o yo yebi eyenge bena lo banzambe pour lobby chaque jour nazoko bondela bino bo partager yango ba émission ya boye ozana Kinshasa ozali wapi ozana accès ke ba faire passer na télévision bato ba profiter na yango sambela pona mboka nzambe a exercer ba jugement na ye likolo ya ba ennemi ya RDC ya ba miyibi nyonso na komba ya Jésus Christ nzambe azali fidèle et juste pona kosala makambo minene prière ezali na puissance mais siko il faut yeba esika nezo kende yango nazoko insister ko kende pa nzambe mokeli na komba ya Jésus Christ tango tokosala yango makambo mingi makobongana na mboka na biso. Merci beaucoup Major tozwi ya motu ya na poko na lelo bandeko barozwa yo baroluka yo ka tonto ba toujours na côté ya suka émission baya et pa iwapi oyo yo continue toujours ko ba po a na Diamant Noir TV po na lelo to tele maman muki. Ba lingaka maté en français ba ko okene na que dit la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu. Bako kene kuna matea eza kuna ebele bako tika pe ba question mususu pona ngai bao balingi ba matea na lingala bako kende na puissance pour la vie de notre nation. Puissance pour la vie de notre nation. Bako kene kuna matea maza kuna ebele na lingala po ba landa ngo pe bako kotika ngai pe ba question kuna. Vraiment pour la question ya bandeko na moni ndeko moko likamba komi mais na mbala sima Major to émission aussi le rotanga tanga ba question na bango so 8 tangu ndeko Julien Lukoki eza malamu question na yo tango lobi ba congolais vraiment comme na biso ngo na ser bokoma na sengi bino nyoso bato bozo koma ebele JM bokoma tout na se ya émission après description pour Major azo moya rotanga ngo etikala na chat te Prosper makambo zo koma article 64 bo bisa ba verset nazomona bandeko bazokoma ba verset 10 et lobi boye lobi bokomela biso ngo Diamant Noir asengi bino nyonso Rosanne bokoma maman ki bokoma na se ya émission pour Major azomoya ya kotanga ngo merci na bandeko nyonso bozaki na biso elongo na Diamant Noir TV tolinga bino mingi merci pour la fidélité puis patience na bandeko nyonso tout bolandi biso
tokutana na mokolo oyo ezali koya topesi bino bambote ebele. À très bientôt. Bye. Bye bye. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.